soki soda ougandais à kolonga na kata Ouganda yé atangisa makile ne pona Congo. Ces soldats là ne sont pas des militaires, ils sont venus voler nos minerais pour amener là-bas. Oyebi Ouganda wana. Ouganda zeli moto biso to chaye pression to récupérer 10 milliards na biso ba condamner na cour justice internationale. Kakenda ba fête na matanga pour consoler bato. Nandimaka ye loka malamu asala ka pour fête na matanga vraiment ali passe pour ya zanga. Na moni le lo asali tourisme na mokili. A voyager ba mboka nyoso akanaka na vina kenda ka voyager. Nazo ko féliciter ye. Ko citoyen Mbosso, ba ju citoyen Sama Lukonde, ba ju citoyen Bahati Lukwebo o alingi bole bokondi ye bokondi masaka pe le côté so ko tuni bila na ye et le côté Malika toujours azaka na bokondi. Ya on a kutena ka mingi ba supprimer Sénat wana pour na ko sisa ba buzo ba dépense inutile na caisse à l'état. Ba to ko bondela cardinal mbongo parce que ba comprendre que ba sali ba forcing ebele. Ndeko fait ça tue mo banda ye na bokondi elle obele promesse na forcing na ba violation intempestive ya constitution y compris ba loi à république. Ba teka ngona weza liberté na boule ba ki ma meeting ya Martin Fayulu et puis ya kalisuté. Ba teka ngona boule ba ki ma meeting ya Martin Fayulu ba yaki na ngo question ba basumba saki ya masango wana ba ki ma meeting ya Martin Fayulu. Même Rwandais et comme ko décoller na kati ya rapport à Goma. Habiter sur basali jonction à territoire pour na makantinanga na kota na kati ya constitution na article 214 balobi soki jonction ya ba territoire eli ko salama il faut que consulter parlement to comme yango na référendum peuple a décidé. Le Rwanda gome comme moko ya ba Rwandais ya mboka ya eteni ya mboka ya Rwanda ba osaka décollage ba na bango motalingo kendeni Kagame ndako bongse ko wana aéroport international à Goma le comme il y a Rwandais où ça décollage pas qui de Dubaï Rwanda reçoit avion na kata Rwanda ya Goma. Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle émission Info Plus Politique Oyo Ezali numéro Nabiso il y a presque fin de l'année Oyo toujours souhaité abonné fidèle il y a Info Plus meilleur na bango bato nyonso bazali abonné fidèle Nabiso toujours souhaité bino déjà meilleur na bino particulièrement à mon 2G à mon papa à mon cordon Lukman Moudingumba mon vieux Babi Mboli il y a agence Badem Oversi aux araso to zubilo nayo to komisa na porta ndako autorité morale ya bana chango ya Kabo Mwamba l'ingénieur Myrtil Matota Mokonzaba Kongonga na bengaka ye merci nayo meilleur nayo pe masananga rappel boyenga vraiment batoza mo ebele biso to pona politique pona ko pesa ba nyonso bazali ba abonné fidèle na biso pe bato nyonso ba mesana kolanda biso tout ça la musala za rapport na ba information yango esala ka que to diffuser ba nyonso ba mesana kolanda biso tozo beta mai matali mboka dossier all the hap oyo version mususu ebimi version Gila Lingeti ya IGF to lobela makambo ya gratuité enseignement to lobela ngona nani to lobela nande ko Ibrahim Atweka Oyo Toyambi comme analyste politique mais to rappeler bien que il est kabiliste. On a le cas ça y est mbote ndeko Ibrahim Atweka. Ndeko mbote ndeko Mustafa Malembe. Merci Nandemo Pessinga sur l'occasion de la chaîne Media Plus. Info Plus. Info Plus. Il y a quoi pour le bela maïtaï politique na katambo kanabiso. Ba sujet belé, ba actualité belé, oza ko sala lelo ko bouger toile politique na katambo kanabiso, ils ko déranger pe classe politique na katambo kanabiso. Na gestion ya médiocrité au bazali na katambo kanabiso na sepeli. O ezali moya suka mokola liboso obengisinga moto liboso na émission pe na mokola lelo et marquinga makasi ni biso to négligera bino prester en tant que quatrième pouvoir bino nde bosala rabisu presse ko tombola yo presse pe ko kitisa yo aba yango to kana respect belé pe na bino après ko respecter peuple to respecter rabino presse ko bino bosala rabisu devant ba yipe ba biso ko to me camper ko pesa makanisi na biso lokola déjà début ya mois de décembre tu peux ça va profiter peu na pesa ba venanga na DG le DG Lukman Moudingumba le nouveau secrétaire général académique ya Université internationale Al Mustafa na pesa bave na pesa spirituel nanga Maulana Isamba Kikusu et na adresse mes connaissances nanga na madame Aziza Matata moi si ya représentant légal à IAC atako kofela koko na ye tozaki na mataki taki bien mbote na bébé nanga Waris mbote na maman na ye ngale mbale bainanga nyonso Shaolin 37e chambre na linga rabino makasi Adam Vuela mon ingénieur na sepeli
ndeko Ibrahim Atweka tolobela nanu état de droit aux un sentiment que lelo yo instauration ya état de droit oyo na époque na bino topé na régime na bino elega kiti état de droit ezali eloko oyo na na benga ngo état de piège et salamaka na makanisi ya Félix pour faciliter Museveni na Kagame ba ko contrôler territoire na biso ba effet nango yango lezo komonana to dénonçaka yango déjà bandakala na ba émission mususu tebisaka bato kende ko Félix Antoine Tshilombo asalisi état de droit pour akaba pardon état de siège to benga état de piège to état de chaise ngana lo état de droit état de droit état de siège té état de droit comme un état de siège to lobela yango mais to bana état de droit état de droit ali avènement à Félix Tshilombo té d'ailleurs ce que tanga ka constitution na biso na article 1er balobé la République démocratique du Congo est un état laïque état de droit ainsi de suite va continuer en laïque tozali état de droit déjà tozali yango mais pas na époque na bino ezalaki te poma ezosala malelo yo na époque na bino ezalaki te ndeko Atweka que veut dire l'état de droit na kati état de droit tozali na oba bengaka le respect de la loi tout le monde doit être en dessous de la loi est au-dessus de tout le monde ce que ezalaki na tango Kabila te bato balobi politique ndenge na tango Kabila la liberté d'expression la liberté de presse Kabila tango azubo konza kuti mboko na 5 chaînes à télévision lelo tozali na plus de 700 chaînes à télévision na radio na kati mboka o c'est ça ba fruit état de droit tout moni lelo tout monaki ba procès o esalamaki sans justice à la manipuler sans justice à la acharné vis-à-vis à mutu moko bo ba dossier obino bokundaki na époque na bino lelo ezobima dossier le dossier Chebea oyo lingaki kende kaka boye mais lelo toloba na état de droit lamuki lelo état de droit yango lelo ba homme politique ya époque na bino oyo bazalaki na pouvoir na bino lelo bazobanga musu bakota bandako badimaka te dossier ya mwana mboka Chebea o pesa comme ça passe le longa kufaka je pense que pour soi les acteurs organisés na cours militaire organisé ka posiora pe ba invita quand même le général d'armée John Numbi ayaka porté disparu non azali porté disparu pour ceux qui aillé masole ko betama azali exilé politique il y a Félix Antoine Tshilombo asa porté disparité azali exemple Félix Antoine Tshilombo pour Félix Antoine Tshilombo luka ki mutu na ye lolenge ba koisa mwana mboka Delphin Kayembe pe à son âme mon général donc pour ces Chebea o bala musi lelo ezali poete souci ya bango ba na pouvoir bikolo yo baluka ko entacher mwana mboka o Joseph Kabila Kabengo azali bamboko pembe abaki na bokonzo boko pembe nyonso bande ko lebela na pouvoir ba kotina kata bokonzi ba moni ye na likambo wana te ba komi ko ba créer ce qui était la nécessité de procès là son objectif est que Joseph Kabila Kabange azala impliqué azala cité na kata procès wana c'est ça un rebondissement à procès pour procès il déjà clou ba sambisa yango ba condamnation salama ba kanga quand même ba policier oyo ba zaki cité ba impliqué qui directement na kati ya makambwana te procès silaka mais ba rebondir yango na objectif politique pour na koluka ko néanti calcul politique ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange pour Joseph Kabila Kabange ko kita pouvoir na kati ya pouvoir azalaki toujours ciblé et pas ba occidentaux na ba to ba comprendre ka vision ya mboka te o ba lingi toujours ko zala sima mindele ba koma na bokonzi na kati ya mboka na biso bande ko take Joseph Kabila Kabange Joseph Kabila Kabange abimi na bokonzi et sali ke batu wana banda soko luka kutala Kabila aba me ko pesa ye bata babanda ke na makambo akambo na sapo Kabila bombo na kambo na sapo yebi wana kisasa batamsa sonke Kabila na aéroport anjila kitana mutu kabeta masasi bona munduki baloba makambo ebele pona mwana mbali wana Joseph Kabila Kabange babenga ye Rwandais baloba Kabila tala banonga ba Rwandais mais lelo to ko mona ba beau frère ne bazo sepela ba Rwandais ba beau frère na biso lelo bazo sepela bazana bomengo bakomi ko jui na bomengo na biso non na pas ba beau frère na biso ba Rwandais ba beau frère to bala na Rwanda to bala na Rwanda ba Rwandais bakomi ba beau frère na biso bazo sepela bazo na kata na bisayo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba père son âme nani abala papa wana zana bomoi Kagame na kata kisasa
la façon ba Emilia mais moi pas tchenti sekedi ba yene bemena yena ça de martyrs ceux qui pèsent la solo to ya kalokota poto kakabande comme na poto ba ba ya ki cercle ya pamba to ça une information qui était mais ba comme na poto ba ya ki cercle pamba za kawana ba kotisi Kagame le ennemi géré ya papa tchenti sekedi papa tchenti sekedi il faut que tu ça ba bonne relation ceux qui lobby na na régime na bino bolinga kité Ndeko Mustafa bazaka na bonne relation te na moto a violé mwana na yo na moto a violé maman na yo soki pe moto akoti na kata ndako na yo a violé mwasi na yo a violé maman na violé bana na yo okozala na bonne relation te ti mokolo nzamba koya Kagame akoza na bonne relation na biso na ta na minute na seconde te ozali droit diplomatie mot diplomatie lobinini dans la diplomatie il y a les intérêts. La relation diplomatique ne réside que dans les intérêts. Les intérêts entre les États. Yebisangai, biso ba Congolais, international Rwanda des amis. Biso na Rwanda to beletse na kata Rwanda. Biloko na biso oyo bango ba liba to récupérer yango zonga awa. Ba izino ba osala ba téléphone lelo, izela ba nani ba Congolais. Lelo mwana tozana mokonzi na kata Kabila Kabang balobaki azaki Rwandais. Lelo to ana mokonzi mwana mboka botami na limité na Kinshasa Kinoa. Azana bokonzi bakiko pesa mbongo basala usine ya raffinage ba minéraux na biso na kata Rwanda et banda kala bali na époque na ndeko atweka mais a signé 3 accords secrets ndeko atweka na ebisu yo lelo même Rwandais et comme ko décoller na kata ya Wapoka Goma débité so basali jonction ba territoire pour na makanti nanga na kota na kati ya constitution na article 214 balobi soki jonction ya ba territoire eli ko salama il faut ko consulter parlement to comme yango na référendum peuple a décidé. Le Rwanda gome comme moko ya ba Rwandais mboka ya eteni ya mboka ya Rwanda ba osaka décollage ba na bango motalingo kendeni Kagame ndako bongse aéroport wana aéroport international à Goma le comme ya Rwandais osaka décollage ba kende Dubai Rwanda ko avion na kata Rwanda ya Goma toko balanga mambo relation diplomatique ali makambo d'intérêt entre les États il y a que les intérêts qui oppriment il y a pas makambo ba ni biso na ba Rwandais intérêt ata ko bali ba beau frère na biso ba intérêtalité. Mais c'est reconnu de tous, c'est le Babylone Bezomolana. Tout le monde a dit que soit orphelin, Rwandais, mais yo so bali le na fait moko quelconque. Moi sinon so kayena bana ndako na yo ya bandeko na yo boya bango te. Tu es bien ngebiso mbali tozala ka kibo bomengo na biso une partie, grande partie bomengo na biso et lié makana ba famille basi na biso. Ba belle famille na bénéficier na biso yango pe le Rwanda ba ko bénéficier le na bozu na biso. Nous allons besoin vos émissions pour continuer à quatre familles. Comme le Kagame a comme quoi la même na kata Kisasa. Et c'est Kagame le pays n'a regretté la trahison à homme politique. Pourquoi pas mobiliser la population qui ne peut barrer route na mutolo kwa Kagame ko tama ko na kata Kisasa te. Pe na humiliation tout le monde yé liboso mokonzi mboka na biso na sima. Bazon biso na second plan. Oh na kati ya makambo na mokili ba pays ne to biso ko na sima Rwanda te. Rwanda ko za liboso na sima Rwanda te. À chaque fois, notre président est toujours humilié devant Kagame. À chaque fois, notre pays est déjà humilié devant le Rwanda. Et ça, en Allemagne, devant le chancelier allemand, Angela Merkel, il y a une photo, il y a un Kagame, il y a un second plan. Tant que tu dénonces que l'autre, il y a un protocole. Le lot est ça, il y a un protocole. Il y a un président il y a un Rwanda, mais il y a une conférence à toi en Chilombo, il y a un Rwanda. Azaki na Rwanda, il y a une conférence à toi en Chilombo. Au moment où il y a un Kagame na sima. Et mais ça à quel sens? Yo na kati mboka na yo mopaya na ndako na yo pour la chambre cuisine salon ye face à liboso moto aye na mboka no ba liboso yo nde face à liboso bandola ki ça yeta la couleur so okebo toilette a okebo ndako mais comment kotika Kagame mopaya za liboso yo na sima ah que tant entre ozaki na Rwanda yo zaki li sima Kagame liboso ça n'a pas de sens c'est ça ba bloko biso ngomoni jeunesse to zo telemela po to lembi système politique occupation rwandaise na infiltration ya armée na biso le plus en plaire makasi na kati mboka na biso to zo telemela po to meka ko réveiller mémoire ya ba congolais ba récupérer mboka na bango ezonga ndenge papa Kasafu batika ka yango ndenge Lumumba tika ka yango ndenge musée Laurent Désiré Kabila tika yango ndenge même maréchal Mobutu na Joseph Kabila Kabaka babimi batika ke mboko yo ata 1 cm ya mboka oyo ekendaki te malgré ba menaces ozaki nango ba rébellion na mopanzi ya est ya mboka na biso. Tolobela na no dossier oyo ezo brûler kaka dossier ya gratuité de renseignement oyo na époque ya régime Nabino Bokora ko salate lelo yo gratuité de renseignement simba na mboka na biso ezo kende ndenge ezo kende malgré ba combat nango mais ezo lenda kaka mwa mukie
par rapport il y a dossier où il y a gratuité enseignement un mot par rapport il y a Batumusu Bazolo Baker le ministre Tony Mwaba azo ko engagé kaka nzokande ba membre na bino ya PPRD au lieu azwa bande kwa IDPS azwa bangote yo ko kolobani na dossier wana. Premièrement, na kolobana bungisela yo muke gratuité enseignement simba te bana bakoma ko futa Minerval. Ane nangwa liboso bana basaki classe te anami bale bala batangi calendrier ndam mobimba te. Ana misatu yango bazongisi Minerval na 7e bazongisi Minerval na 8e. Pe na koyebisa yo na bekole mususu. Lokole école moko na 24 novembre na commune na Kasavubu complexe scolaire ndeki Mbuta. Bako futi sabana mbongo ya Minerval mais na stratégie oyo ko comprendre des ba dénonciation biso to ko dénoncer lelo oyo même l'état akende kotala likambo wana batinda ba inspecteur na école wana ba pesi ndingisa na école wana ki mwana nyonso mokolo ya poso ayaka na 5000 francs soit disant mbongo ya traitement frais d'entretien ya école depuis quand on a foutu mon affaire de traitement école soko zimbongo wana 5000 on multiplie en fois 4 et comme 20000 on soko en fois nombre de mois de temps na classe et je pense ça 180 000 francs congolais donc vous dit moi na foutu Minerval pour na école à l'état monter Minerval yaki ba 150 000 francs ba 180 000 francs ba 200 000 francs donc bana ba comme ko foutu Minerval donc côté ko ba déjà que gratuité zalité so que na Saint-Anne na Gombe bana ba ko futa Minerval ba école catholique conventionnelle catholique nyonso bana ba ko futa Minerval gratuité simbeli na esekani nyoko ba gratuité simbi soko lobi na tanga ndeko Joseph Kabila Kabange c'était quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ndeko fait tant chilombo lokola ta ki préparé té au moins même tant saka dialogue ya Saint-Sylvestre yaki na débat mo esa maki na toile awa na kata mboka batu koloba été Félix Ndé papa na apona ki pata ko di oh batu musuba de ko soutenir ko ba ke papa Etienne Tshisekedi aboya ka kotinda comme ne ko problème c'est pas yeba ki moi na il na compétence té ya ko na gestion ya mboka mais aki préparé té yango lelo moni ba rwandais ba ju facilité à manipuler parce qu'il n'était pas préparé pour lui c'est le pouvoir les restes nationaux ne concernent pas souci peuple congolais ya lié té asala ki loko na pona ko plaire préparé azoko kate projet za kimal manager quoi to kabondi marape ba prouesse ya mutu te soka sema malamu na ondima namona ka kenda ka ba fête na matanga ko consoler batu na ndima ka ye loka malamu asala ka pour fête na matanga vraiment ali passe pour ya zanga namoni le lo asali tourisme na mokili a voyager ba mboka nyoso akanaka na vina kenda ka voyager nazo ko féliciter ye mais soka seli ya mabeno ko loba na dénoncer te na kata mboka na ko dénoncer ko kate ti lelo yo gratuité enseignement na tanga ndeko Joseph Kabila Kabange bandaka na 2 provinces bande osala ngo progressivement et de même façon bato sengaka na ndeko Félix Antoine Tshilombo asala yango progressivement ke asala yango le lenga saki yango na précipitation yango mo le échoué pour asala yango na makanisa ko loka osala populisme. Or quand on vient dans la gestion on ne peut pas le populisme dans la gestion on ne regarde ni ne sengaka le lobe ko le belé système éducatif na biso na mboka wa ndeko catholique église catholique akwa lokola mutu mo azali kolo na mboka ona makamnyos na pouvoir ezo kende ko bondela ye ba otinda chef 3 chefs de corps ya ba institution mboka na so pouvoir kende ko bondela cardinal église catholique tandis que nous sommes dans un pays laïque bo sali pe bloc patriotique na bango bino pe kende ko bondela ba komisa yo na esika wana biso to ke bondela bango te to ke bondela bango ata mukolo mo bango nde ba yaki ya biso boke ko raison bango lelo bo lité bango nde ba sala ki appel envers peuple ba bengi peuple ba bengi ba acteur politique de et puis marche na biso to sala ngo na kati ya l'église té tango ba sala ki 50-50 na IDPS na 2018 na 2017 ba bande ko sala marche na kati ya l'église IDPS ki n'est pas na bango biso sala marche na kati ya l'église té marche na biso mo te point de départ na ba na kati ya l'église catholique nga na musulman na côté na l'église catholique té mais bango na tango IDPS il y a 50-50 ba sala ki ba messe na kati ya l'église catholique et puis ba kesa ba marche c'est ça déjà la différence comme na ke bango ba ya envers biso to sangisi makanisi yango mo to biso bango to sala marche na sika o ezali ya peuple na net na voie publique et non na l'église papa sinabino kaka po papa épiscope akutani na président de la république akutani na nani ba autorité ya mboka ya pasi na bino yango wana ngana ali na pasi moko te sika wana cardinal mboka esengaka pe dialogue tu faut kokutana ko solo là oui cardinal mbongo soko akutana bango parce qu'ils ont compris qu'ils ont failli de Tshilombo à se rendre compte qu'il a sali ba forcing oyo koki même kolukate et même malobi mboka na kao yango moni atindaki mboso oyo to bengaka citoyen mboso moto ali na nostalgie ya dictature mais azali citoyen congolais président zali ba titre nga ba benganga pe président oyebi est na yawa na badi ko sala publicité ke président nanga
ezali ba titre ba pesa bango citoyen Mbosso ko nyapanga oui son excellence président so ezali ba titre ba qualification de ko citoyen Mbosso ba ju citoyen Sama Lukonde ba ju citoyen Bahati Lukwebo o alingi bolé bokonzi masaka pe le côté so ko tuni bilan na ye et le côté malika toujours azaka na bokonzi ya on a soutenir ka mingi ba supprimer Sénat wana pona ko sisa ba buzo ba dépasse inutile na caisse à l'état bato ko bondela cardinal mbongo parce que ba comprendre que ba sali ba forcing ebele ndeko fait ça tant mo banda ye na bokonzi eli obele promesse na forcing na ba violation intempestive ya constitution y compris ba loi à république asali yango na ba isike ebele to démontrer to dénoncer ba monsieur ebele loko ya komona ya suki si po ali mona kisasa mais na biso ekozala somo pona ye moko peuple akolamuka moko peuple wa côté le ekozala somo pona ye peuple à côté le mandenge nini mais tout ça na ndingisa ba peuple kotomboka ndenge nini décembre yango oyo batutu balelaka o non social à peuple za bien te ba produit surgelé na mata de déjà bamso abike non déjà na Kinshasa ezali c'est que bonne année oyo to ko fêter malamu to population ko fêter malamu yo kanisi peuple autant to baka kolela peuple ezali ka ba ila biso ba vivre fait loko ba chaka ba former na kati nde yango no peuple aussi ça passe peuple kolela ka makambo te d'abord ezali soni c'est une humiliation ces pays ici le Congo to vani na kata mboka o to ana 3 fleuves bana batanga na kelasi to za 3 fleuves les plus poissonnés ba lac les plus poissonnés lac Tanganyika lac Kivu lac Albert et ton nana bambisi ba kokopa na vieillesse mais to ju mo solo na trésor public to ke ko pesa yango na Namibie pona ko soma ba sigelé au bojo la biso biloka ba congélateur ya ba malili boya nango et puis nayoki yeso ki 1330 tonnes oui mais surtout que ça la ba répartition ba calcul mais même qui tient relié na biloko wana ça mbeko za la service première lot ego mais on a vu première lot ngo eyeka ka pona commune moko boy to pona district moko boy pona kitasa bo baté mais bon faut pas c'est ça problème relié na Congo na tango na bino biloko za kité bokangi bobomi ba biloko na yebisanga biloko wana boboma po bino bosala oya bino lelo to kotanga ba kombo ba égal mais lelo to makambo ezo ekomi pe ko changer to ndimate de quoi peka orgaman soka juifa c'est na kata bobi na kata bobeko na loi o etali makambo ya kolomba lobby il faut concurrence loyale ala entre ba commerçants entre ba bateka ka biloko égal à kolingata est égal kanda fournisseur ka biloko na kata moko ba transbense ba libanese ale saka musala wana ba Congo fiti pe saka musala pour biloko ya ba surgelé wana ba ndeko na biso wana ba fournisseur ka égal les fournisseur ka Congo fiti afisaka ka transbense afisaka ka beltescope apesaka ba Sosimex bazali ebele ba société ba libanese na pour ne pas citer leur nom na ba publicité inutile na kati ya émission na biso ba fournisseur biloko wana pourquoi bino bozwa ka liboso botra kombo égal awa lelo gouvernement ke ko sala musala wana oya soni ko bimisa mbongo pona ko somba Thomson Piodi o to benga ka Chensha na Namibie zali d'abord humiliation ya pays pourquoi pas gouvernement local kaka location ça congolais ko malamu ko somba ta ba bateau de pêche ko somba bateau de pêche ye nango e pêche ka mbisi na kati ba bale na biso etinda kana Congo ba po biloko ye wana na limité na Katanga ekokoma na limité na Congo central ekokoma na limité na Équateur ekokoma ekoya kapo na bakinoa kaka est-ce que bakinoa kaka ndi bazana posa balia malamu to Congo mandena posa balia malamu so sala ba congolais to la ka bakinoa te ekotala ensemble ya pays ensemble ya population biso nyonso tozana kati ya peuple babenga biso ba peuple et senge na biso to bénéficier na social ya mboka na biso et puis social zali kati mabumu na biso social zali ba plein belé ba soins de santé zali na kati environnement zali na kati ko babanda ko ekita loi mo bezali na kati ya mboka na biso aussi l'habitation mais lelo loi wana to souffrir na application ba promulguer loi wana depuis mais ti lelo loi wana za ko souffrir na application banda ko to zo na combien le banda ko zali cher l'état to ko ko autorité na été yango monima ko longa ba opérateur économique là te pour quitter bani na bango ba si ça biso mama masango awa ko teka masango na 25000 fois masango teka na 18000 fois bien sûr ezana kancha na kancha mais awa to za ko koleza musika te kancha ezali ngai na base na kanko kolokuna na base ngana ebiso ke na kancha ezali na ebiso ke ngana ali wana voma ngana nazana batu na kancha nazana na papa ka base l'étoile na ngana na base na kalu na kanko na wenza liberté pe ba bi ezali bateka yango na wenza liberté na boule batu bakima meeting ya Martin Fayulu et puis ya kalisusu te bateka yango na boule batu bakima meeting ya Martin Fayulu ba yaki na yango ke so batu basumba saki ya masango wana ba kima meeting ya Martin Fayulu heureusement bana chango bataki vigilant ba iba mama ba okende ko somba biso to ya na meeting eza malamu ko somba mais quand ko koleta sima na biso awa yo aller jouer ces investigations mais il faut que tu na terrain pour que tu na terrain aujourd'hui tu ba congolais image ba mona ne mbloko teka etika megesekani kana kanchachi mais moi j'ai un papa policier
qui était là na kati pendant kosomba ngo amoni yango te ndana zana mu bayaki na ngo kaka mokolo Félix afana oyebi Félix akomi même kokende ko inaugurer ndako basaleli ba fonctionnaire ya l'état babomaka misolo ba l'état ba fonctionnaire ya l'état c'est ça bake kozwa yango akeko kala niveau président longwe bureau na ye akaye ko inaugurer ndako mais on essaie même ta chef du quartier pas que nous inaugurer tu vas mo continuer comme fonctionnaire chef de bureau mo département mo fonction publique akende ko sala yango que peut-être des publics atika bureau ala na mo ba dossier to na mesa na mboka na biso ki makamzu président sala on te dictateur soki akomi ko sala makambo malamu pa na biso non il est trop lâche pa na biso ezandenge wana soki azali dictateur to ko benga dictateur soki azali démocrate to ko benga démocrate to ko ya te poto fa na télé to ko sele makambo siko wana ndenga sala changer situation mboka so mboka changer nanga pe na ko sepela yali kaka te bata IDPS ne ba ko sepela ndengo lobaki aba ko réclamer toni mo ba ko cha bata IPP na te ezali kamba compétence na enseignement ba chaka mutute po vanaki na sanzete na moyi ogangi fachi ba iba je ba tona musala non c'est la compétence soki mutu ana ebona na compétence sala batia na musala IDPS bato batangi bazate na bité batangi te bazali na ba parlementaire debout mais bato batangi bazali pourquoi l'UDPS courir derrière les gens d'autres partis politiques bon na kata parti politique nemne bobundaki bozwa pouvoir ngana bi parti aussi pouvoir à se voir d'abord bana ndako bana parti mais bisanga combien ba combattants ba sala ba marche na nzela combien ba to ba zo ba gaz na nzela ba misala moi ba uta pa na bino na PPRD non Tony Baba n'a jamais été membre du PPRD Tony Baba fut mon professeur il m'a enseigné le cours de l'hygiène à l'université internationale Al-Mustafa du Congo m'a enseigné le cours de l'hygiène c'est mon professeur à moi il est membre de l'UDPS il était membre de l'UDPS il est membre de l'UDPS il n'a jamais été au sein du PPRD tu as pas seulement une compétence mais après ça qui bango misala awa ya mambo aussi fait examen d'état tout monaki ba joki misala cop misala te mais ba joki cop quand même ba ko teki moi info na poche na bango ba luka ba sala lelo to ba kamboke bonga mboka soke bonginde ko Mustafa et alite mututu afandi pamba wa ne jamais metelo ba ko pesa musala ba ko pesa musala ba to ba soko mériter mais d'autres tout temps zo ya ba bisi le mo faut profiter biso ataka to bi ke mboka so tambula malamu te mais to sais to garantie côté classe lo biso ke sourire na mboka so ndeki to zo bunda poza malamu ngana ko bunda te po ngana ko malamu nako bunda po congolais toi se retrouver nako bunda po mutu tata la l'aise ndenge ndeko chilomba ko saka ba policier qui a kopesa bango mituka na banda ko so comme na bokonzi to lingi ko mabongo to limeza ba promesse na ye il faut ko kisa yango to lingi bongo to mona ba policier batika ko boto bambo tala lelo na dénoncer loko moko lobi na temi na arena baka ya una ko zela transport na zonga ndako muta moto a teli pa memanga na mutuka ba policier ya miyibi ya ndeko chilombo ba policier na ya miyibi ba botoli moto wana si quelle base moto temi na arena mais infraction zali nini quelle est l'infraction oyokaki des gouverneurs de la ville to bourgmestre commune na bandalonga azui mobile ko moka ke moto te masu na barrete mais to soka transport na barré so yokangi moto na arrêt siko to ko la moto sikani ba policier mi nazo ko dénoncer général Kasongo il faut fongola misu la police ezali na bandal ko ba ko benga mbata na baka yao bango bat ba ko sala aventure wana butu nyos à partir à 19h ba ko mema batu na moto ba botoli mutu moto na misu na ngai ba kitisi même ngana client na moto c'était grave j'ai même eu des coups auprès des policiers alors tout dénoncer ngo ja policier wana général Kasongo na bandeli na mbata côté ya baka yao awa ba ko botola ka ba moto ba dénoncer ba moto sikisa ba moto bandeko na biso wana ba sunga biso na ba course ya butu na ba ko bele mais ba komi mal à l'aise moye ba tele ba sala musala ba malamu ezalité po ba policier ya miyibi bako botulaka bango ba moto bako so ba moto na bango soka kangi moto bango 50,000 ya man na likamoni no ye policier wana seba pesa 50,000 mosolo ye face à ce qui se peuple ça sous yango te akomi ko mettre en danger to komi ko linga ba kulunu le ko linga ba policier biso to kimila kane ba policier to ali kameto ko linga to linga ba kulunu ba policier ennemi na ezali mbongo no na poche porte-monnaie na yo téléphone na yo moto na yo mutuka na yo na linga ila sala dénonciation wana pour général Kasongo ye bake a meka pe ko recadrer ba policier na ya kimi na 20 pour to kende déjà na ko chiter mais dossier oyo vraiment oyo eza moins makasi yango to lobela avant to chiter hold up Congo binopé vraiment 138 millions et kekaraboye bolongoli koto yo boke boye bosomba biloko boye banyama na zo bazo kufa bino bozotinda bango na kinga kati ndeko atweka vraiment mboka na époque na bino botambushi mabe makasi ndeko Mustafa ngai so nazaki inspecteur to auditeur nakende ko auditer moto asali 18 ans na pouvoir na na pesa rapport na TV na biki 130 millions allait détourner c'est que na ali moto ya moso ya telefona démission na mosala na ngawana comment on n'a pas déjà fausseté c'est na kata likambo yango wana
ndeko Kabila Kabange afai na bokonzi ye na clan pas ba clan Kabila na clan na ye ba détourné ka 138 millions pendant 10 ans na bango arène les alliés déjà fausseté na kati likambo wana ba média wana o basangani lokola RFI France 24 BBC bali ba média to bien ka ba média ya diabolisation ba média ya machination ba média ya acharnement ba média ya manipulation ya ba occidentaux ba média fonctionner na mbongo to yoka ki soit disant $800,000 ebimaki pona koloka ko sali image ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange sous prétendu que to ba moni peuple abimi na balabala peuple a comprendre le peuple a vomi pouvoir oyo ya ba détourner ba millions ba big ba yembi Kabila zonga et pese bango passe na mutu ba photo le loko moko to initier na peuple to ba moni rapprochement ya ndeko Kabila na ndeko Fayulu ba bia photo le to décourager alliance oyo yango ba ko créer comme monsieur loko ya Congo hold up ce ko tangi na kata rapport na bango ba utiliser ba terme on a même na conditionnel. Oui, mais si on utilise comme ça, continuer, c'est qu'on a l'assurance, c'est le cambo qu'on le battait. Et le photo channel, nyamu to manipulé. Il y a un moment de Kojili à Linguette, à qu'on peut ça avec éclairage. Après l'éclairage, Joseph Kabila n'a jamais été impliqué directement. Bah moni oui c'est vrai, il y avait un compte égal na kati ya IBGF Bank, mais l'égal ne se concerne pas parce que Ndekojili à Linguette ça là déjà bah enquête place wana. Tout ça c'est pour saluer l'image ya moto yo à Linguette ko sauver Congo devant les occidentaux. Ya moto yo à Linguette ko tika ta centimètre mon côté ya Congo Kenya. Joseph Kabila oui azali moto na gestion na ye ba mbebe ali moto aka sala kita ko bateka asali 100% so malamu mais na bolamu asali ya kotika biso Congo na biso na 2,345,000 km² ndenge to yebela yango ndenge za lati lelo ali moto photo ko to batela ye c'est un patrimoine biso to ko linga te to sacrifier lelo intérêt Joseph Kabila Kabange pour na intérêt ba occidentaux ba yebisa biso ba bona 16 milliards na Suisse na banque bongo na Suisse ya mbonga Mobutu bazong ça combien na Congo bakata Saddam Hussein Moutou na Irak soit disant zaki na ba armes chimiques ya destruction massive le lo ba arme wane mona na kato ba mwaka ndeko wana oyebi le lo sort ya Libye banani babimisa ndeko Kadhafi dictateur na kata mokili mais la dictature de Kadhafi a fait que les Libyens vivaient mieux. Les Libyens n'achetaient même pas les carburants. Les étudiants revendiquaient les parkings na Liban na Libye. La marche élargir parking na bango. Les Italiens quittaient l'Italie pour venir travailler na kati ya Libye. Mais le Libye est le déstabilisation grave. Bandan de Kadhafi a Koufa. Nous sommes intérêts à qui y a Ndeko Sarkozy. Pourquoi pas Sonia Roley. Ce que l'Union ça l'enquête en France, ça l'enquête aux États-Unis, ça l'enquête en Angleterre. Le Congo a aussi des juges, le Congo a une inspection générale. On va aller faire approprier au Congo et à Kalaté pour manipuler. Le combien bon on a besoin belge pendant 80 ans. Sonia Roley ça les quand tu vas le bela makambwana, ba détournement à 80 ans, il y a colonisation ba dénonciation ba film. Liwa ya Lumumba. Basi ba lekana teba lobela makambo liwa wana ya boko vanda boko fusala calcul pour ko déstabiliser Joseph Kabila Kabange. Heureusement Ali moto moko ngana ba kalolenge même basa il a été azaka jamais perturbé a mettre calme na yo mo le vérité ne ba lobaka le côté ya kana sincère vérité kana escale mo ni vérité comme quoi malé le même na bango ba comprendre que ezaki faux calcul to beta machine mabe ndenga na ba kuno ne bandelike biloko nyoso to na ba ko remonter ka to ba ko faire rebondir ezali obel pa lukaba sali Joseph Kabila Kabange ba lukaba attaché vers Joseph Kabila Kabange. Donc Joseph Kabila Kabange n'a rien à voir avec Biloko. Il était président de la République démocratique du Congo, il avait un salaire, il avait une prime, il avait les avantages liés à la fonction. Ça 68 millions. Ah, exactement, les avantages liés à la fonction. C'est quelqu'un qui a investi quelque part. Ceux qui ont dit que Congo n'a pas Mobutu na 32 ans, au Kenya Tonga Libanda, comme que fout sur la taxe au perdre, ils ont fait à Kabila. Kabila a compris que nationaliste, il ne peut pas aller construire à l'extérieur. Construire sur autrui, c'est construire pour autrui. Ce que tu as dit, pas ya batu, pas que tu as batu. Kabila tungi ya ye awa. Babenga ye Tanzanien, babenga ye Ougandais, babenga ye Burundais, babenga ye Rwandais. Mais na mboka wana ali atana ndako de chambre salote. Bon mengone nyo se fani na kisasa awa. Les alliés le fierté comme na kinga kati. Joseph Kabila Kabange a celle na Congo bande ko mérité. Ce que mo soloné a tchango na kati investissement. Bango ba ali ba fermier, omoni ba fermier, papa na taki fermier, ya zali fermier. Akoko na ferme, bango ba linga ka mingi ferme, ba linga ka mingi nature. Yango mona linga ki minga ke de ko investir na kata nature. Le ko peuple ne bokonzi akolandela misala na kashamata misala na kinga kati. Ba il a besoin de distraction te peuple congolais le Congo to ko senga élection en 2023 tout monde na alternance pacifique au Kabila ça peut qui panango et ça la mesure tout monde na mokonzi asikaya pour suite à alternance tout banda kozwa et au sala ke bon na développer que to va na mokonzi moko ba ne belé mboke ko changer na eloko moko te pour chiter présence ya ba armée ougandaise
na mboka na biso Congo ezosaloni baye ko renforcer armée na biso yo ko lobani ezali haute trahison on a osenga na baye parlementaire ba meka kosanga na congrès ba déférer de confesse Antoine Tshilombo devant ba juge devant cour constitutionnelle moni mboka na biso to fandi lelo tokobunana ba Rwandais tokobunana ba Ougandais ezé loko tokoboba sous longité et yebana mokimomba ke Congo est attaqué par les Rwandais, Congo est attaqué par les Ougandais. Paul Kagame na Yoweri Museveni bangonde bazali ba ennemi juré à peuple congolais. D'abord yemoko Museveni a ko sala déclaration moko grave wa lobi ke moto faux à la capable ko sa guerre na kata mboka na yo. Yo kanti soda Ougandais a kolonga na kata Uganda ye atangisa makile nepo na Congo. Ces soldats là ne sont pas des militaires, ils sont venus voler nos minerais pour amener là-bas. Oyebi Uganda wana Uganda zeli moto biso foto chaye pression to récupérer 10 milliards na biso ba condamné na cour de justice internationale. Basi ba condamné Uganda bango Kagame na Museveni ba bruna na kata Kisangani guerre à 6 jours. Ba boma ba congolais. Cour internationale de la justice ba condamné Uganda na dommage intérêt à 10 milliards. Oh timo ko lelo Museveni alinga ko futa mbongo wana te. Au lieu to pousser bango ba futa mbongo na biso wana to ra mbongo wana to renforcer yango FARDC ba bunda ge ba sage biso ke benda ba soda Uganda ba ya ba kota na kata ni sans ko informer parlement sans nini esamina promesse na ordre moko verbal donné par fait Antoine Tshilombo oh yé lelo asala na famille na bango kuna a comme ça Kagame frère na ye o Kagame ko la frère jamais ba congolais po yenda tangisi maké ba congolais to yebi aza c'était génocidaire abandi yango bana na Rwanda aye na ngolo na Congo abomi ba tumé na kata ba Congo mais Félix Tshilombo a pesi lelo occasion wana ba suko ya ko kata kata mboka na biso to zali contre loko wana bana to boyi makamoko benga so ba armée moko quelconque ba yela ki biso ba Kenya ao nyoso wana ka toujours ko kuluka ba pa ya ba Kenyatta ba yela ki biso ba américain 12 soldats ya Amérique ba aussi ça ADF nal mais ADF nal wala ba sali ba Uganda origine ya ADF nal zali na Uganda. Uganda. Vous croyez qu'un Ougandais peut venir au Congo pour tuer son frère Ougandais? Ça ne se fait pas. Bah, il accomplir mission na bango nenga pesi bango ituri pa Ougandais ba récupérer yango Nord Kivu ba Rwandais ba récupérer. C'est ça les accords qu'il a signés pendant son état de piège qu'il a instauré n'importe même pas état de piège qu'il a instauré à ça là qui a beaucoup de kotangisa. Et ça état de CHT. Webi ministère il y a fonction na assemblée ba adopter le sous 13e fois. Même mission de bango ezali ba endormi peuple congolais ngate o lumumba telemelaka papa limbango telemelaka. Tango remona na ebisio ministre ya affaires foncières a outi ko signer décision arrêté ministériel moko boya ko autoriser construction ya bandako na Nirangongo o ba bengi cité Denis Nyakeru. Moi si a fait Tshilombo. Mais biloko kwa bane ba tongango ba Rwandais. C'est pour le Rwandais. Ces maisons-là seront attribuées aux Rwandais. Lobby Banyamune, comme Bélé, comme Banyamuleng, ils vont déclarer dans la société congolaise. Le lobby Banani va accréditer Banyamuleng comme Congolais. Ils ont eu UDPS. Banyamuleng, Batel, Babit, Ozali, Bata, UDPS, s'adhérer à UDPS pour soutenir candidature à Tshilombo. Tshilombo, ça a soit annulé Makama Minembu. Au sommet, ordonnance portant annulation et territoire à Minembu. Il y a combien de Minembu? Donc, Fela veut dire Mboka na biso et Kabami le lot. Donc, on a ça que les Kambulisolo a beau frère. Famille, belle famille, comme qu'on bénéficie de le cabisso banambo. Tout ça, mais il faut téléméla, to récupérer Mboka na biso. 2022, c'est celle année où on peut mettre biso ba jeune, biso ba congolais, tozong samboka ya Kimbangu, tozong samboka Kimpavita, tozong samboka Lumumba ya Musée Laurent des Kablana mobimba nango ndenge zalaki 2,345,000 km² et que ba Rwandais bazonga na mboka na bango. Nous on n'a rien à bénéficier na kata Rwanda. Biso tende to sala mokili po Rwanda tane logo tena kata mboka naye. Nzambe nda sala ka Congo, sala Rwanda. Ayebi pourquoi tu as bomengona ah ce qu'on dit ngo bomengona biso ndenge Musée Laurent des Kabila baki il y a qu'un voie légal négocier to ko pesa yo mais ko na ngona ndenge ya kete yo imposer biso guerre o biso président moko bazo ko manipuler o ba bengi lelo marionnette ya Kagame bazo ko manipuler ye wala ko céder mboka na biso na ndenge ko endomi pour ba baki ya ali mona mboka ya ali congolais o yebite moto abomaka lidesu o ekufa na mume uta na kata lidesu alors biso faut fungula mission pour comprendre que de Félix Antoine Tshilombo de oui faut ba makabo
pour la dénonciation pour na mabela mboka 5 minutes ba pesa biso makambo teli dénonciation intérêt mboka ali na côté ali na papa te et la papa na ngaso alinga te ka mabele na hôtel melai ya dit na kata famille politique mo na moni ki mabele ko kende na ba ta soutenité fo na tele melai yango mabele o lumba ba ka le Congo restera indivisible musée Laurent Désiré Kabila ba ka Congo ko te kamate Kabila kiti na boko tabi Congo ko te kamate atiki yango mobima malgré ba guerre salaki mais le lot moni mo ko kende Rwanda na kata mboka na biso Kagame atonga village modèle kata mboka tandis que Rwanda yemo na sisi ko tonga yo kati Rwanda tongami partout biso ba congolais bande ko na ba kufaki bongo ko songa biso d'abord azu yango awa pour Rwanda ali na mbongo te awa sonso lelo ni eza lo rola mtena kata ndao na bino ayibisa kya faida mikata mama na bino ala kesa la mikata ili obula mikati moko yo zo wela ko zobeka ko sunga yo ha ko sunga te foka kamesa ka faida mama bino ayibaki Kagame azu bomengo pa na biso ko tonga so village modèle et puis village ba ne ba ko tonga ngo ba génie militaire ya Rwanda. Or si tu as un génie militaire, il faut des ça comme ça. Pourquoi pas bon ça il faut que ça pas Rwandais. Donc ça dit donc pas conseiller ba Rwandais, le ba quoi ba ko installer awa, ba comment ko réclamer ma belé, ndenge ba palestinien ba perdre mbongo ba ngo détruire ba israélien de la même façon partout on connaît au fongoli mis sous peuple congolais, ba diaspora, ba de conseiller que ça awa to longo la sentiment ba parti politique comme les kambu ya intérêt ya mboka. Toujours défendre l'intégrité territoriale mboka na biso, elle na défense sa parti politique té ça ba de quoi UDPS. Ce qui ne ko fait ça sali rega c'est de mboka na biso il faut qu'on tellement qu'on récupère mboka wana pour eli mboka o biso tout hérité yango biso to ko tikela yango bana na bakoko na biso na kala mboka to kolinga jamais et que ne pas moto to bengi Hitler noir Kagame ameka ko sede mboka na biso na zai pena makambo ba mingi ko sena makambo wana bande ko ko pali kaka attention ya ko solo la tempé zopesa yo sala défaut ndeko Ibrahim Atweka message na yo ya suka ba ndeko nyoso ba ko tala yo na info plus oui c'est bon nini na ba yo ba message déjà ko tala yo. Bien sûr, merci. Na ba message on peut savoir confiance, on peut savoir confiance. Bon soutenir biso, to me ka continuer ko sala. Musala zo sala ya ko défendre intérêt ya mboka, biso zo na défense intérêt ya mboka, intérêt ya mabele, intérêt ya peuple congolais. Na ko senga na bino bo s'abonner pe massivement na kati ya chaîne na bino Info Plus. Bolanda ka émission oyo ko soutenir surtout ba jeunes musulmans ba zo sala politique chaîne na bino ngo ya koleka, na ko pesa la makambo etali nini. Prophète ya na kati ya lycée babla biso mboka ezali bomengo ya mutu foli mboka na yo ngai na ali congolais botama na kata Congo na kolinga mboka na nga na mboka nga na kolula te pona kenda mboka moko te na pe na posa okende mboka wana te ngala linga za la malamu na kata mboka na ngai on a de ko défendre ba intérêt ya mboka na ngai na pesi mbote na ba balanda biso ve na ngai na kati ya Toulouse FK de Fonda chaîne no yango ya kolanda rapota la petino ndenge lobaki na nga abonner s'abonner na kata chaîne wana na pesi mbote na ve na nga ndeko na nga moi si Christelle Kimbem na kata Paris bo s'abonner na chaîne oyo Motekar Lokalonda Jérémy Badjibril Laou Shaolin Selekona Adama Vuela Venanga Boli na pesio mbote Venanga Wela na pesio mbote Mama Mariam Bangonda esengona bino mingi bo s'abonner belé na remercier pe moto apesa social story kama politique excellence Moussa Mondo Sadere azoko bunda toujours awa na kata l'est kabiste musulman pour na koluka ko réussir ko dépolitiser seni pe koluka ko faire participer musulman mo na kata bureau seni pour to kozanga mututi na kata même na plénière tout na musulman tate seni zali islamophobie to lingi seni islamophobie to lingi pe ba musulman to kota na kata ba gestion ndenge yemo ka koma ki ministre vice ministre hydrocarbi musulman to kota pourquoi pas bana mboka loka ba Issa Kaboya ya defense civil moto ile maile belé jeune musulman zali na maile belé partout ce que na ko démontrer niveau na ye asali ba distinction mine na France aya wa lelo mutabongo aya akota na kati ya ba gestion mboka te ba tutuza pour ça kota na gestion mboka bangwana bande ko to ba misimo sala la politique na pesi bino mbote to kota ni balasimi Pana ezalaki ndeko Ibrahim Atweka bomoni vraiment yema ndeto lobaka mataka mwa makasi ngape na kosisa boete sans que na remercier ba oyangai toza déjà na mois de décembre tozo souhaiter déjà ba meilleur V à mon DG à mon papa à mon cordon Lukman Moudingumba mon vieux Babimboli agence Badam Oversi ou ezara so do jubilono to comme ça n'importe ndako na yo ya kabo mwamba autorité morale bana chango vieux solo la terre Rachid Nyongo un grand merci nayo Ravel Boyenga ya Nathalie Mpaka Ngoma ya Jolie Mabeka Mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Petit Sera Moto Kalou Djikonde beau s'abonner massivement na Info Plus na sima caméra ndeko Elisampu tokutani na numéro mususu